bokota bandeko nanga bokota awa makambo ya somo awa eza ya kobeba awa eza ya koyinda kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo tambola mokili omona ya somo tambola mokili oyo kaya pasi tambola penza mokili bandeko nanga o sentir ndenge makambo ezokendaka ndenge makambo ezozala ndenge ya somo pe ezoyaka na système moko ya pasi pe mawa. Bandeko nanga président ya mboka na biso lobi na bapokwa ayaki ko adresser nation. Azaki na message pour na peuple congolais kandenge toyebi bandeko nanga me ya pasi pe mawa kandenge boyebi bandeko nanga ezalaka pasi na Congo na biso ezalaka pasi pe mawa mokili mawate na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya kosala pasi mingi na motema. Ba joyeux anniversaire nanu na balandi nyonso ya Étoile Nines TV ba o nyonso je dis bien ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Soki penza zo célébrer anniversaire na yo ondeko na yo azo célébrer anniversaire Étoile Nines TV na équipe na mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Nos sincères condoléances bandeko nanga na ba famille nyonso o bazolela kane tolobaka tango matange yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa bakingandi lobi kuna na kosala boite matange yaka na ndenge nango na cadre nango na système nango ya somo yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe na mobimba ba yepenza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso o ezolela na ba famille nyonso o ezana matanga na ba famille nyonso bandeko nanga kandenge ezalaka o baza na se baza ya kovanda na itoko toye ko présenter bino ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Nines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga toye na masango ya pasi toye na basango ya mawa toye na basango bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Avant na kokota na muzindo ya sango na biso ya lelo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Grace Ampoi na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na yemoko la parisienne ya tongo na kombo ya madame Judith Diapovisa na système moko ya bien na système moko ya gu na système penza ya kitoko mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga kande na lobaki na ibandelike lobi na pokwa ezalaki papa na biso président ya mboka na biso na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi ayaki ko adresser plutôt nation ayaki ko adresser peuple congolais azalaki na message oyo alingaki a partager na ba congolais nyonso ezala ba congolais o baza na Congo na biso ezala ba congolais o baza libanda mboka ayaki penza na message pona koya ko partager kaka ndenge ezalaka. Message wana ezalaki message concernant bitumba oyo eza na Goma. Yango nde message
président ya mboka na biso ayaki ko partager na bandeko nyonso, ayaki ko partager na communauté congolaise. Bandeko nanga sans plus tarder na tiela bino nanu message yango ya président na biso boyo kango nanu ndenge alobaki, et après tokoya kozonga po nakoya kosala analyse ya nini ekomeli président na biso après annoncement ya message na ye. Toyoka nanu message et on se retrouve juste après. Voilà, Toyoka. Vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symbole de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. À tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Amen. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Amen, amen. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symbole de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. À tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo... Voilà, de retour la famille na bandi ebele abatu bayoki message à président na biso ebele abatu bayoki koloba ya président ya mboka na biso bandeko nanga. Je sais que biso ba congolais tozaka abatu congolais ayaka toujours na makambo na ye, congolais ayaka toujours na oya ye, congolais ayaka toujours na oyo akanisaka bandeko nanga na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bandeko nanga toyebi ke na minute oyo bitumbeza na Congo na biso, peut-être pona bandeko na biso o mosusu bandeko na bango bazana bango na ba province ya bien, mais de l'autre côté ezana bandeko na biso o bazana ba province ya Goma, ezana bandeko mosusu bandeko nanga peut-être bango boko bazali banda mboka me bandeko na bango bazana Goma ezo sala pasi pe mawa boye ba situation ezate ezandenge nini kuna. Est-ce que bandeko na bino bazana bomo ito bazana bomo ite na message ya président na biso tango abando loba abandaki ko encourager ba jeune garçon bakota na armée, a sensibiliser ki penza ba jeune garçon bakota na armée pour que baya ko bundela Congo na biso, baya ko bundisa banguna, baya ko bundisa ba M23. Déjà kaka ko lancer message tango président ayaki ko adresser message ebela batu ebela ba congolais babandaki kozela message wana. Biso de moi de mon côté bandeko nanga en tout cas na kanisa kike tango président zoloba bongo na bitumba o toza nango na est biso ba congolais tokoya ko soutenir président, mais ya kokamwa pe ya kokamwisa eza que eza na ba congolais ebele baye ko finga président na biso na ebite ba congolais babandaki ko s'attendre na message ndenge nini to babandaki kozela président asala nini to président alobaki nonga moko nazokita na Goma na lata teni na kendo bundanga moko nga na famille nanga to eza ndenge nini bandeko nanga. En tout cas na oka mo eza babilo mosusu ka ndenge na oloba na ba émission nanga surtout oyo etali makambo ya Goma na obetela ngo sete makasi na lobi
na minute oyo toza batu oyo il faut to travailler ensemble main dans la main. Quand ndenge adage moko yebisaka biso que non l'union fait la force. Nde tango oyo biso nyonso ezala batu oyo baza na Congo, ezala batu oyo baza libanda mboka, eza moment oyo biso nyonso normalement il faut to travailler ensemble. To simbana na maboko, eza moment te que non oyo atelema oh kutu alobaki boye asalaki boye. Ezo sala pasi pe mawa bandeko nanga. Surtout na parti au président lobaki azo encourager ba jeune bakota na armée pour que ba bunda pona Congo na biso. Namoni ebele ya batu basali ba commentaire ke ye président soki alingi batu alingi ba jeune bakota bakende kokota na armée. Pourquoi akoki kotinda mwana na ye Anthony Tshisekedi te to Vital Kamerhe pe atinda ba oya ye Jean-Pierre Mbemba atinda pe bana na ye bandeko nanga ezaka pasi pe mawa. Tango président bandolo babongo mosusu eza na bato mosusu bamonaka tango baosala ba commentaire babimonaka ke bango nde baza penza mayele bango nde bayebi koloba. Et pourtant mutu oyo alobaka mingi makasi azalaka mayele te, mais mutu oyo avandaka kimia a essayé ko étudier situation nde mutu oyo babengaka aza mayele. Tant président zoloba bongo eza te ke non président azo forçaka batu ke non bino bokota bokendo kota na armée pona kobunda na Congo na biso eza bongo te. La famille bomoni ndenge toza boye toloba to solola tozala batu na ndenge moko ya bien ka ndenge toza boye eza na batu mosusu rêve na bango ezalaka ke nakola un jour natanga nazala docteur, batu mosusu nakola natanga nazala ingénieur, batu mosusu nakola natanga nazala soki nano. Eza pe na batu mosusu bango rêve na bango ezalaka ke non nazala nanga soda. Batu mosusu bazalaka bongo. Siko tango président azo lancer ba message bongo. Eza message moko. Eza message bandeko nanga ya koya kaka ko sensibiliser pe ko encourager ba jeune o bazalaka na posa kozala ba soda. Ba jeune oyo babandaki ko rêver que un jour nakoki kozala soda. Yango nde ezalaka bajara ba message président ayaki ko lancer. Eza te ke non président ayaki ko forcer mutu te ke non il faut bokota na nini na ki armée bozala boye te. Eza ka message ya sensibilisation, message ka ndenge ezalaka mutu oyo ezalaki rêve na ye que un jour azala soda ya mboka na biso, un jour abundela Congo na biso. Ezalaka toujours bongo. La famille bino ba obo finga président ya mboka lelo oyo soki bitumba eza na Congo na biso la famille totia yango na mitu na biso ke ndenge eza boye président aoleka ka ndenge tozalaki na ba Mobutu Sese Seko Wazabanga, tozalaki na ba Kasavubu, tozalaki na Kabila le père, toyaki kokoma na Kabila le fils. Bango nyonso bazalaki na pouvoir baleka. C'est de la même façon avec Félix Antoine Tshisekedi yepe na tana ye akoleka. Président mosusu akokota. Siko na minute oyo eza minute to momate ke no biso to vanda to bando finga ka président. To bandaka koloba biloba loba na biso na kombo ya président. Ebele ya batu bo finga président na niveau boko pas possible. Na minute oyo toza na minute ya koya ko finga te. Toza na minute to na moment ya koya ko chola te. Na minute oyo bandeko nanga eza moment oyo il faut to travailler ensemble, main dans la main. Tokolonga. Mais soki tokozala keno kandenge ezalaka biso tomesana na biso mafinga. Tomesana na biso ko sabola kande to mona bandeko na biso ya ba Congolais bazoya na ba TikTok bazoya ba osala ba vidéo na bango ya mike pona ko finga ka ko sabola ka président et kozala bien te. Na okote la présidente mais ezaka koloba réalité. Parce que bato ebele bazo kanisa keno Congo ekomi ya Félix Antoine Tshisekedi. Congo eza ya ye moko te. Congo eza ya biso nyonso. Congo eza ya biso nyonso. Quel que soit tana bato wana ba M23, quel que soit kandenge to yebi ndeko na biso oyo lelo na kombo na nani oyo akiko se réfugié na Rwanda, Corneille Nanga, quel que soit que lelo oyo azobundisha Congo eza kaka bandeko nanga na minute oyo aza mutu moko ta soki alingaki pe un jour azala président
azomisala opposant lelo mais na minute oyo comme toza na bato ya libanda bazobundisa Congo na biso ye jamais akoki kokota akoki kotravailler te na bato ya libanda parce que lelo oyo ka ndenge bato ya libanda bazolinga Uganda nini Goma ya wana ezala ya bango lelo oyo ata soki akomi président akotia yango na mutuke na teka Congo na biso lelo oyo soki Uganda eke kaka na pays mosusu bandeko nanga ekozala pasi pe mawa pour que biso ba Congolais to ya ko récupérer yango ekozala pasi pe mawa pour que biso ba Congolais to ya ko récupérer yango ekozala bongo mais eza toujours malamu na minute oyo to bunda pour que Uganda nini Goma etikalaka ya biso libela eza mabele na biso eza pays na biso tokoki kotika teke monguna ya libanda aya kozwa mabele na biso alors bandeko nanga s'il vous plaît ba message na bino ezala ba message oyo ekolakisa ke no tozo soutenir président ya mboka na biso tozo soutenir gouvernement ya mboka na biso parce que eza moi pasi soki ezaki ba président mosusu akotala intérêt ya poche na ye alobi na minute oyo tikanga na vanda bazwa na bango Goma mais président na biso azolakisa déjà volonté ya makasi aboyi penza Goma ekende na pays mosusu alors muto abongo aza mutu moko il faut to soutenir ye bandeko nanga biso ba Congolais tozalaka somo mosusu biso ba Congolais to bosana ke ndenge zaboye lelo o manda ya Tshisekedi kosila peut-être dans 10 ans dans 15 ans yo muto kozalaka président soki kozalaka président yo mutu musala na yo lelo o ezalaka kofinga ka ba président kofinga ka bakonzi ya mboka kandenge adage boko yebisaka biso keno tout se paye ici bandeko nanga eza makambo solo soki yo ozosalela baninga mabelelo yeba ke na yo pe tango kozala na pouvoir baninga pe baosalela yo mabe ezalaka bongo en tout cas na minute na sengi kutu na ba opposant nyonso bino nyonso je sais que bozalaka na souci bozala ba président un jour mais na minute oyo mais dans la main l'union fait la force tokolonga s'il vous plaît bandeko na biso ba opposant na minute oyo bozala te que non parce que nga pe na lingaka na za la président oui olingaka ozala président mais na minute to obunda pona Congo na biso Goma ekende te yango nde to obunda na minute oyo tozo bunda te que non to obunda na ki président to obunda ya zala oyo te alors to travailler ensemble de votre côté bozana ba idéologie bozana nini ya koloba bino moko boyebi lelo o makamnyo sezo salema na ba réseaux sociaux quand ndenge président ayaki ko adresser message de la même façon na bino pe ba opposant bokoki koya ko adresser message ezo sala pasi ya makasi bandeko nanga na côté ya Corneille Nanga il paraît que yepe ayaki na message na yepe azaki na message oyo alingaki apesa ba Congolais après avoir trahir ba Congolais la famille biso nyonso toyebi ke bato bazobundisa biso eza ba Rwandais mais ye atie ko se loger na nini na Rwanda nde place aza kovanda bandeko na ngai ka ndenge barimer mbutu eyaki keno babetaki ye masasi mutu babeta masasi akoya kopesa message donc avanda na ye na Rwanda wana azo encourageaka bitumba esalama pour que bato bakanisa keno président azosala eloko te na minute eza bitumba kolakisa keno président azosala eloko te to azosala eloko pays na yo bazobundisa yo mais yo se permettre okendo vanda na pays wana bato wana bazobundisaka pays na yo ezaka pasi pe mawa la famille ezaka pasi de l'autre côté babiso o toza bana nzambe na sengi na biso nyonso tosambelaka tango zo sambelaka zo ata mwa 5 minutes ya pamba yebisa nzambe toboyi na Goma toboyi eza mabele na biso Goma eza mabele ya pays mosusu te ben eza mabele na biso tia confusion na ka ya banguna tia confusion parce que toyebi ke babilo mosusu ka ndenge tosambelaka confusion na monde spirituel pe na ki normal o confusion koki kokota bango na bango ka ba M23 bongo ba soda ya ba Rwandais ba komi beta bango moko masasi ba komi ko boma na bango Nzambe na biso aza capable quand la Bible ebisaka biso que car rien n'est impossible à notre Dieu eza makambo solo bandeko nanga alors totia na ba prière to sambela Nzambe alola amimonisa ekozala malamu